Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza sango ya Congo. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Comment Dieu va résoudre, tu ne cherches pas à savoir. Toi, tu crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là, on a vraiment et marqué un makasi. Petit frère, il faut pas se makila. D'accord. Oui, bango bazo teka makila kuna na mama ye. So osomi sachet mon makila, il faut le dédonner. Bozom c'est la bango de sachet. Yo somi moko, bozom c'est la bango de. Nambo mono lisusu. Donc au sombi libanda. Bon mingi ba donner mi bazaka na kati hôpital on ba tambolaka tout ça. Allez, yo sombi sachet moko. Siko faut sombe pas ba donner wana deux sachets aux hommes sabango. Ba te lo moko faut hommes sabango deux. Et là vraiment éleke la kengai. Mais na pesa ki rapport na gouverneur. C'est choquant. Vraiment. C'est choquant. Maman et mon bisoto e baki wana eza kutu foti ya ba konzite hein. Donc eza foti ya mentalité na biso ba congolais. Ngana ke na corps ya monzali na ngaliema. Na tie corps na butu. Na tomba lubi na ngai fuba mbomeye. Ngabi mutu ba mbomeye na poto. Pona corps uta poto ya Kinshasa. Fuba mbomeye. Oh non, wana ba mbomaka bien te. Batie corps monzali kuna na na tala monzali ba poso longwe. Ota ba poso ko mo ba zui produit moko ba kolie ne longi elongole ba. Na lubi na yo motema ya ba imezate même devant le mort sans pitié. Sikoyo congolais. Makambo ya mabe ya munde atala kwa seka. So botie makambo ya sexe buba. Tande ba ko partager yango. So botie makambo zo finga mutu boye. Moi si moko na moni ser moko congolaise. Albi pe soi-disant journaliste. Kofi a salié rien Kofi Olomide. Maman na biso ami a Kofi pe a son âme. Moi si on a sur la Belgique, a tie caméra abandi kofinga Kofi Olomide kofinga maman mi ata Kofi ko salani banda kofinga. Mais faut tande ba partager ba image wana. Maman ya biso pena ba kinwa nyonso tozwa maman na problème te. Maman pena ya bana. Vraiment. So kutani gana mama bana na ngai. Mama akufi. Moi si on a bani kofinga ye. Okoko zo même maladie na mama yemu. Okotala mutu kono zo maladie kono. En tout cas ça va pas. Partout au kende mbongo. So za na mbongo te ba osimba yo te. So ko koti otubana benga P4 na réanimation. Facture ba opesa yo. Le football za barish. So to moni mo mbeba, to memeliete. Combien de maman to mema pa gouverneur? Ba maman bobali ba kutana nayo. Aboya kate. Ça les a on a réunion tous les jours à Marabat. Ba maman bolingini. Ba lobio bazana mo besoin. Musa na biso ya mwana. Ayambaka tout le monde. Mais na retour solution zo makate. Solution zo maka. Tant kutana mo konji. Toujours après ça la solution. Bato na nyonso tant ba pimara ba sepeli to kupana bato kutana gouverneur on appelle l'obli situation changer. Situation changer pour appeler si mbongo akandi munoko to. Et ça ka mbongo te maman. Ke abongisi po justement on a les longueurs on préfère au les mettre à pesa mbongo on préfère la singa ke ba lona ka awo. O monique et longa na lobana yo bino ba pandisa ngo bokota mingi na site ya gouvernorat ya Kinshasa, il y a hôtel de ville. D'accord. Ba citoyen za na kati ndebo mona misala wezo salama na hôtel de ville. Ba kunde monzali emene yawa papa yomba kuna ba rochero place ba type monzali. Donc on a VIP place abasa. Vraiment. Donc vraiment merci. Malheureusement ils ont salé ma kaka mingi soki mutu sa kufi c'est ça qui
moi j'aimerais bien que ndenge pe ozabo ndenge pe na sabo ndenge pe dino image azabo yona edino so ba décorer biso te pona nini donc ataka ndenge na yebi yo bako décorer non bato bako décorer ba on eti ba ya lolo chwami ba sali na télévision kama ba sali na télévision na biso batiki ba makambu oso comprendre net ka ba vie lukungu nde ba sala ba ba César Ngadi na ba maradio mangembo ba non nga ba ko décorer ngate pona nini parce na tanga ki na Bible place moko nzamba zo bisa Josué lokola yo zu relève Moïse atikali yo ko accompagner bana Israël na Canaan même si la mort vient te chercher il te trouvera pas donc c'est que la mort c'est un esprit tu peux fuir la mort ou vous pouvez esquiver peu mort vous pouvez t'ensanguer. Donc cela veut dire la mort c'est un esprit. Bonjour, bonsoir, tout dépend de la plénitude. Votre Mado Chako, toujours et toujours à votre service. Bienvenue dans votre émission Moi une histoire. Cette émission qui est là pour donner gloire à Dieu. Elle a 3 étapes. La première étape serait d'accueillir votre invité bien sûr. La deuxième, il va juste vous raconter une histoire simplement inoubliable. Et la troisième, il va vous conseiller. Vous qui êtes là, chrétien ou pas, comme j'ai l'habitude de le dire, passez dans votre émission, abonnez-vous sur Mado Chako TV officiel, sur Edino TV Bilengi et pourquoi pas les lions de la presse. Alors aujourd'hui, dans votre émission, j'accueille Moïse Yabusele, Maître John. Bonjour. Bonjour, maman Mado Chako. Boni, papa. Ça va? Nangolo Nzambe, tout ça va. Je rappelle que votre émission sera en bilingue. Nous allons parler lingala et français. Boni, papa, kala, omona nakali susute. Le logo pour na goyamba yo ezaki moi matata. Merci déjà. Dès mon dimi ko pesa na moi temps pour répondre à quelques questions et à moi une histoire. Bon, c'est vrai, on a parlé à comme moi rare parce que nous avons ça là pour nous surtout dans la ville à Kinshasa. Nous avons travaillé pour la ville à Kinshasa. Il y a un comme moi rare à Paris. Il y a une fois de temps en temps dans la famille. Mais nous avons à Kinshasa. Tout bon, c'est la ville à Kinshasa. Justicier na kati ya Paris awa. So maître John Aza donc bako gugolata. Mwana mwasi na nzela te. Donc omemi yango ko sala ngo na Congo. Bah malgré na sala justice awa mais nazo ta trophée hein. Nazo ta trophée. Ya on nazo na ngali ça parce que bon négligent na bopesa nga trophée on nazo na ngali ça. Mais mitema biso ba oyo toza awa mingi pe tolobaka yango. Vous mettez trophée à motema qui est trophée à ya opeso ya boyi. C'est vrai. Sikoyo en tant que toyebi kozali okoma collaborateur munene rapproché ya gouverneur na biso ya mboka Congo RDC. Tokosolola mwa muke ce qui concerne sécurité territoriale. Pour tout le monde qui m'a ba image moko ezo circuler na ba réseaux sociaux. Donc tout le monde et moi ba image mo ezo circuler na réseaux sociaux ça là qui monte ma passe. Ba image ani. Oui pas et puis tout le monde qui bien que ba prisonnier na biso ba prisonnier beaucoup mi ko kanga ba kuluna bien sûr pour moi na biso ezala la sécurité mais bozoti na bango na ba prison extérieure. Est-ce que kunesika bozoti na bango bazozala quand même bien pour tout le monde qui bango bazaki vraiment macabre. En tout cas bon bato basali mbeba bato bazo boma bande kona biso na Kinshasa na ba machette banini bon naibi ke Général Kassongo a présenté bango devant gouverneur mingi bazana makala so mingi batindi bango ndenge zalaki na ba kafela baluzumu basala métier je crois pour na ngai na moni za mabete parce que ba jeune ona ba ono so ba otona na makala makala egotonda et puis na moment où tous en ya confinement na ba malade yo covid so ba batoni na ba prison trop après malade on est au panzana bon pour ngai so lelo batindi bango
na bazamba ba no sala métier ba encadrer ba pour ngai ça cause pas de problème hein parce que on est même na Kinshasa wana tout le monde qui une fois na assista qui tango général ka son représentant qui ba kuluna wana kuluna moka boma mutu abomiye asaligaka 2 mois à prison abimi abomi sous mutu mususu batuniye na gouverneur yo obimi ndengini adon to futakila après babinicier après abomi lisusu bon pour na basoki le lo batindi ba on va no sa moi métier mon na zama ndenge za ke café là je crois que vous a bien hein? Comme ça ba changer montauti prison abimi na métier mon na France awa moto so akoti prison awa oui que au ta prison boyo obimi menuisier obimi tailleur hein kuna ba yeko na pe métier na prison ba salaka au mona moto mususu ayekoli informatique mais na prison Natana ils sont en prison, on a beaucoup à apprendre le métier, tant qu'on est obligé à changer pour travailler. Hein. C'est ça. Parlons-en de la France, mais est-ce que les prisonniers landais qui n'ont pas suivi médicalement parce que vous avez des problèmes neurologiques pour Moutakoti, Abimi, Abomi, mis à part l'argent. Est-ce que vous avez suivi médicalement parlant? Bah oui, ceux qui étaient des prisonniers ne sont pas koufaka. Kuna na makala pe ata na makala ba hôpitaux ezali ba médecin bazali ba psychologue bazali oyo balandela makambo nyonso wana sinon te bato banokufa tous les jours na ba makala baswaniaka so ka eza pena bamoni eza critique obimi libanda pena ata na bangalema moto azwi traitement kuna na ngalema avant ata 2 mois baswani après azongi bacentre ngana tout ça banini wana mbongo wana ka gouvernement mutafuta ko parce que nous on a vu quand même des cas où ceux qui ont maladie aux na mbongo te ba ko simba yo te maître John wana na ba hôpitaux wana ba hôpitaux tant de gens côté prison au lui que comme la charge à l'état bon tout parce que so kufi le loyo na prison les a charge à l'état ya mon ba soigner bango mais eux ils na ba hôpitaux na biso wana eza kimui bien ngai moko na yebi na vivre ango na vivre ok na ba mama ye mo banini soza na mbongo te ba osimba yo te wana to yebi mama ye mo lelo boza na mpe ba kisi ezali ya l'état mais lokola batu wana bazaka batu mabe omona voilà elo bozo luka to wana mutu mo azoteka ngo et pourtant nzoka ndeza ba stock à l'état ba tegre bino so bakiti bakisi donc so wana mbongo te ba osimbo te ba peso kisi te faut no somba kisi libanda bon c'est vrai. Donc, si on a dit le karma pas raison, on a dit que y a maman yemo, alobi ba pharma poche, il faut ba boulangeti, ba makambe bele bele alobi na kati anze mwana o ya mama yemo. Maman, ngai donc na ucho vivre ngo. Il y a 2 mois, on avait laissé petit frère a sali 10 jours na mama yemo akufi. Donc on a zalaki na banokono somba bakisi mutu mobimba babengo na 1h du matin sombi 2h 3 6h du matin ba pare ezate banini en tout cas moko na moni mais na pesa ki rapport na gouverneur d'accord et je crois que a ça quelque chose na mona vivre donc sombong ezate et loko ngai vraiment et marqué nga makasi petit frère bazong se makila d'accord oye bango bazoteka makila kuna na mama ye so osombi sachet moko makila il faut le des donneurs bozom c'est la bango 2 sachet yo sombi moko bozom c'est la bango 2 nambo mono lisusu donc osombi libanda bon mingi ba donneur mi bazaka na kati hôpital on batambolaka tout ça allez yo sombi sachet moko siko faut sombe pas ba donneur wana 2 sachets ozom sabango batekelo moko faut ozom sabango 2 et là vraiment élégué la kengai mais n'a pas ça qui rapport au gouverneur c'est choquant vraiment c'est choquant maman et mon bisoto et baki wana eza ko faut ya ba konzité donc eza faut ya mentalité na biso ba congolais ngana ke na corps ya monzali na ngalema na te corps na butu na tomba lubi na ngai fuba mbomeye ngabi mutu bambome na poto
pour na kore uta poto ya Kinshasa il faut ba mbome oh non wana ba mboma ka bien te ah batie kora munzali kuna na na tala munzali ba poso longwe ota ba poso ko mo ba zui problème moko ba kolie ne longi elongole ba na bi na yo motema ya ba imezate même devant le mort sans pitié babo sana yeke basa devant maître ngabi non otika yeka ngona de toute façon toujours tient na cercueil hein ko bobi na poto ba mboma ki était hein do mindele bino boleki bango botika ka bongo bobi ke jour oyo to ye to côté sous na cercueil to mise na mort to kende biloko wana ebungi petit mo aloba na kaka bango moko ba bongisa mo za ba jeune na bango ki na ba mort pour na bon mais nyo sone za ba problème ezole kana gouvernement te ke ba na lobi na yo mama na lobi na yo ke eza problème ya gouvernement te ba futaka bato wana bazwaka mbongo tous les jours mais baza bato mabe conscience na bango vous comprendre ezo salate mais balobi ke mama ye mo bakangi en tout cas ngai lelo yo so bakangi mama ye mona sima na ngai na osepela comme ça gouverneur a bon sango na gouvernement mama ye mozo ngande ezaki liboso parce que ngamo na vivre makambo mama ye mo c'est affreux vraiment tu peux pas supporter na bina yo okoki zo même maladie na mama ye mo okotala mutu kono zo maladie kono en tout cas ça va pas partout au kende mbongo soza na mbongo te ba osimba yo te soko koti otu bana benga P4 na réanimation facture ba opesa yo le football za bariche. Merci beaucoup papa. Parlons-en de Moussala Oyozosal auprès de notre gouverneur Gentini Ngobila que nous saluons bien sûr respectueusement. En tant que collaborateur rapproché, ba conseil nini o typique au pena ya makasi oyo pesaka ye afin pour na faire avancer mboka na biso. Ba ngai na pembeni ya gouverneur ndenge ba député ba ponaki gouverneur na biso pendant 5 ans ngai elo ngana salaka na zaka mumbu ya bakino. So gouverneur alobi ke na tongo kene na matadi ki bala kende balongola ba poubelle wana kuna make so abi kende boy na zandu boy sala boy kutana batu boy na zaka yo moko bi chargé de mission musala na he mo pe toya na libanda na étranger même na France ou to kutana ba investisseur tout ça na za on a pour nous accompagner pour nous soutenir lié na za na service na ye donc nga pendant na za mobiliste quoi. Voilà, nana simanae et puis ngai moko pe na osala mo ba ronde na ngaso na mo fai na yo pe sa rapport il faut te réparer loko boye tout ça boye musala est chargé de mission. Pour ba maman ba se plaindre par rapport à makambo ya saute mouton ba bi kota y peine pour le loto ebike hein ba maman ba zo vivre mingi ba komi koteka to yoki ke bozo sala misala pe kota azando on va en venir. Mais mingi na kota ipen ba mamba ba biloko ko yambela biso rapprocher à gouverneur biso côté au par rapport à makamba construction so mouton oyo moyen côté sous moi ba mesa kota ipen ezati gouverneur à lobini maman d'abord là c'est ba tira ba so de mouton ba tira on a marché té yebisa ba mama wana ba kota ba no teka na zando ba no teka na wenze ba tiko teka na balabala balabala justement place ezali ba tongi ba marché ebele mais bato bazate balingi bategaka na balabala yebisa ba mama wana bazonga na ba marché oyo leta sala na commune nyoso ba marché za batiko teka na balabala balabala eza pona mituka eleka et puis na minute au gouvernement ezobongisa ba balabala siko tangi mo teka na balabala bozo ko empêcher ba engin et le kate
même gouverneur azana ba projet ya kotia même ba tramway na Kinshasa. Mais tozo mona pe na tozo mona na ba réseau, tozo quand même moi ba image que Kinshasa ngo pe évolution pe ça vraiment te papa. Pour yo ozo même la biso message, ozo lobela biso mais biso na retour na ba réseau na ba masolo tozo solo to mon avancement te papa. Est-ce que makambo pena oyo ozo memela biso eza opena ndezo leka na Congo po batu bazo lela baza ko se plaindre Maman na moni yo kenda kine kala et eza question okende kine te papa. Nous voyageons même dans les images ozo mona malheureusement bande ko na biso ya ba réseaux sociaux ba tchaka kama makambo ya mabe mais so sali kama malamba opunisa te bazoluka kaka bafai côté mabeza batia sikoyo congolais makambo ya mabe ya munde atala kwa seka so botie makambo ya sexe buba tande ba partager yango so botie makambo azo finga mutu boye mwasi moko na moni ser moko congolaise alobi pe soi-disant journaliste Kofi a sali rien Kofi Olomide maman na biso ami a Kofi pe a son âme moi si on a sur na Belgique a tie caméra abandi kofinga Kofi Olomide kofinga maman mi ata Kofi ko salani banda kofinga mais faut tande ba partager ba image wana maman ya biso pena ba kinwa nyonso tozwa maman na problème te maman pena ya bana vraiment so kutani kana mama bana na ngai mama akufi moi si wana bani kofinga ye oye Kofi wala ksanini alela na miso bato ye mutu akufe mama osakoli aza do ekamu singa ime soko tali na ba congolais tout bazana ngo mutu moko le mususu pe afing alobake osali mabe azate bino bapandi sango na tikalo mona bapandi sango mote atiepe caméra balobela ye jamais siko makambo ndenge wana yango biso to partageaka oya mabe mutu moko ya kosilika molokuta boko vérifier te butambu siango partout c'est ça en tout cas bato bazana kisasa ba oloba nayo ba so de mouton ba travaux c'est comme presque na suka banzela ikomi mais botie la biso pe ba image papa po eza mutu nyoso te mutu asepela kota la ce qui est ridicule eza na ba o tant ba bazolo ba so mado chako loba boye zongisa boye pour nous biso tozana pona ko voter o eza malamu pour l'avancement de notre pays, pour la restauration de notre pays. Donc tant que ya on a ba plateau na biso eza parce que tu dis que ça dit pembeni ya gouverneur. D'ailleurs parlant de ça, est-ce qu'il vous arrive vraiment de lui donner vraiment pour répondre à penza penate oyebisinga activité oyo sala ka ba conseil ni o typique surtout pour moi la maman, pour moi la femme, oyo pesaka po ba maman na so batika kolela babaki maman kotika ete na question wana. Tolingi to yeba makanisi ya gouverneur pour na biso ba maman. Po lelo e communauté na France, na Congo, ba maman pe ba komi ko sunga ndako. Yo lobi ke bateka kana nzela, mais to yo ki ba problème ezo le kana zando. Ba lobi pe na zando awa moyete papa gouverneur a lobi nini akosala nini prochainement pour bisoto zala na kimia pour bisoto to za ba maman na bango. Après to kona kokota na kata histoire na biso papa Kofi Olomide. Alobi ya maman. Gouverneur azo diriger ville à Kinshasa. Biso musala biso ba collaborateur na ye. So to moni mo mbeba to memeliete. Combien de ba maman to mema pa gouverneur. Ba maman bobali ba kutana nayo. Aboya kate. Ça les a on a réunion tous les jours à Yambarabat. Ba maman bolingini. Ba lobi bazana mo besoin. Musana biso ya mwana. Ayambaka tout le monde. Mais na retour solution zo makate. Solution soit manquée. Tant que dans mon conduit, toujours après ça la solution. Bateau en union sautant bapi maraba c'est payé. Donc pas un gouverneur. On appelle l'objet situation échangée. Situation échangée pour appeler si mbongo akangi munokoto. Et ça la mbongo te maman. Que abongi si po. Justement. Les longs on préfère on les mettre appeler ça mbongo. On préfère la singa que ba lona ka awa. O Monique. Et longs on a banayo. Bino bapandisa ngo bokotaka mingi na site ya gouvernorat ya
Kinshasa ya hôtel de ville. D'accord. Basi toaneza na kati nde bomona misala oyo salama na hôtel de ville. So vous pouvez savoir l'adresse nango comme ça. Na ko pe sabino mais je crois sur beti hôtel de ville bien gouvernorat et kubima nango. Tous les jours bokotaka comme ça bomonaka gouverneur akendaki boye asali boneti ngata na étranger tous les jours na kotaka gouverneur le akendaki place boye a visitaki boye asala ki boye wana bomona ba idée na bino changer bomona que non ce monsieur il travaille. D'accord. En tout cas wana bomona que un gouverneur Ngobila Azosala. Siko toleki, merci Maître John, toleki na Makambo et Yeli, na famille Agwepa, nous profitons pour souhaiter vraiment nos sincères condoléances et vraiment que l'âme de notre maman amie repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Pour nini en une minute après ko lobelande konayo. Elo na koloba na minute mama akufi mama bana azaka mama akufi lo mitete toyebika mama ya Joniko mama ya Bade mama ya Barifine mama ya Barita mama ya Tuturoba mama na biso parce que ngai mama vandi pe na lingwala wana na aketi ngana vai na HB mama na biso ya quartier donc na minute biso nyonso to na douleur to kufeli mama na biso na kati ya Congo. Oui, maman mi aza parmi pena ba maman na Congo pena yo star ba mère o ba yemba na robi na yo voilà star pena ba mère pena ke maman mi madame de première dame togolo ba pena ba maman pena o ya yebana donc aza maman ya bana ya biso tout tchaka ko fiolo milité maman congolaise akufi maman ya bana ebele o asali ebele alesi biso na zando alesi biso na oshwe okakao makoso bena ya mama mi na makayabu voilà donc maman na biso mutakufi à tout le monde ba congolais nyonso d'accord surtout comme kabola na minute oyo za mabe te tozo kabola famille wana agwepa baju matanga ba congolais nyonso baju matanga ngai kofiolo medala ndamba bomoni même l'église et dino yo wana alanda ngati na église na matanga monzali à soutenir ngai l'air nyonso so na kofe même mutnakin toujours ayaka à salaka pendeng mobala salaka donc pourquoi pas te soutenir vraiment voilà. Encore sincères condoléances, merci Nandege Bozola d'émission na bino avec beaucoup d'attention to yambeli bino maître John le Moïse Yabusele matanga na Congo ya papa na biso monzali et souka kindenge il est bien honoré merci vraiment la présidente de la République chancellerie yaki beti musique ba décorer monzali d'accord à titre vraiment ya ba héros national ba oba pena ya liboso ya makambo ya kosekisa monzali moto asala théâtre à voiture diplomatique donc koko monzali koko lumengo wa sekisa batu donc sekisa ba président de la République donc ba décorer qui est na sepeli et puis merci beaucoup na gouverneur Ngobila ndenge asali nyonso pona frère na biso monzali akunda mana honneur do bakundi monzali emene yawa papa yomba kuna ba rochero place ba type monzali donc na VIP place abasa vraiment donc vraiment merci malheureusement ils ont salé ma kaka mingi soki muta sa kufi c'est ça qui moi j'aimerais bien que ndenge pe ozabo ndenge pe na sabo ndenge pe dino image azabo basala yona edino so basala yona edino ba décorer bino bosalani to ba décorer biso te pona nini donc ataka kande na yebi yo ba ko décorer non ba to ba ko décorer ba oneti ba ya lolo shwami ba basali na télévision kama basali na télévision na biso batiki ba makambu oso comprendre net ka ba vieux lukungu de basala ibon ba César Ngadi na ba maradio mangembo ba basala non nga ba ko décorer nga te pona nini yebisa nga obie edino image ba ko décorer nga pona nini bon travailler kaka et puis bon on verra au moni que malheureusement azo reconnaître musala na nga ite mais nga nazo reconnaître ye mais oui mais bino yo azo reconnaître musala na nga te mais nga na reconnaître ye pour nga na yebi que mission liboso na sala eza na plateau ya
en direct de Paris. Voilà. Donc, ce que vous reconnaître, c'est que vous ça ça va ça émission. Ça émission, on a combien 400 émissions. Donc, au moins, 400 déjà? Oui, au moins, que vous en arrêtez. Non, so au 1000 na tuni ya le comme YouTube, c'est bien. Donc, merci beaucoup. Comprenez que c'est Maître John. Le meilleur gouvernement na biso, en tout cas, vous savez, artiste c'était. Mary Jo, le lo akufi personnel. Bah ça là, on sent qui montoisa vivant. Kauka mololo. Et puis bon, on a vu que bah ben ça qui c'est moko artiste, bah les koragi bango vivant. Bah tout ba gina ki, tout le monde ba lita ben bo ba tebele, bah des koragi bango hein. Donc voilà. Bon, so muta kufi wana zelo mususu quand même. Bon mon abi moko na vie na biso beaucoup. Gouvernement cause accord tina na Côte d'Ivoire, tout ça, tout le monde a questionné, mené à tout belé na Rochero, malgré que vous êtes étranger, mais le gouvernement ils ont obtenu des billets, na famille mobile babaya, donc ça a quand même quelque chose pour les artistes. Malgré Sokoda, je ne sous-estime pas. Sokoda ça n'a rien. Continuité par rapport à leur famille, c'est ça. Je ne sous-estime pas, ça. Mais est-ce que vous continuez par rapport à la famille na bango na ndenge batikali lelo tolo bela makamneti ya ba comédien. Tous ça ba comédien o baza makasi ba kufa mais lelo bana na bango breloui. Yo kamai. Oui papa. Bato ba kokola na ko sala suivi wana do ezali kaka bato ya soneka. Comprendre? Parce que association ya ba musiciens ça. Ndeko mona na poto wa ezali basasem tout ça ndenge kuna ça c'est ça Sokoda ezali au président Nyoka Longa za président alors bango to fosa ba suivi on a ba droit d'auteur ya bato eza ko tulika mo gouvernement te bon ce comme ça la ba Sokoda wana ezali mais il faut bango pe ba faut faire travailler bango papa faut ba banana no ko casser dans piraterie pour na batunde bazolia ba artiste ba musicien mbongo oteka ba disque na bango ko brada on a ba $1 $2 na ville à Kinshasa et pourtant Sokoda eza jamais ba tiata police et kanga bato na bazo pirater ba musicien bon ce que ba musicien ba ko na mbongo neni ata ba théâtre a on a bena vandi bo théâtre ya sala bazo brada on bazo teka ngo entre temps moi zo rien. Mais Maître John Yosa, avant Ozala, Yosa, Lélo, grâce à Dieu, bien sûr, tu fais partie des grands producteurs ici au Toyebi, Nakatia France. Oza Moutoro, Peno, Télé, Peno, Betty Messapé, parce que tu comprends, tu vis leurs difficultés. Yo, idée nini, tant qu'on a sosenga, opesanga ba idée wana. J'attendais de toi aussi que Olobelanga par rapport à ça. Pour Yosa, au salé les biso ba cassette Monzali que son âme repose en paix papa en direct de Paris biso nyoso to vandela ba kiti en direct de Paris papa moi j'attendais de toi au lobela ba musicien ba comédien ba nino j'attendais qu'on ba que Madosha qu'on a bêta mais ça par rapport à ça. C'est ce que j'attendais primordialement parlant. Oui maman Mado nga ba produit na ngai na Saraka en France na déclaré qu'on a SACEM na affilié na SACEM na droit na SACEM yango za riche ta la papa tande ozola non mais moi je tande ozola ta poso na nyama na sobanga donc moi je ne me plains pas tina makolo ba produit na ngai za déclaré donc il y a pas de problème ba musicien nyon sopé ba sala yango o bazana affilié na Kinshasa balande la ba droit na bango ba na droit porter plainte vous aidez bango maître. Mais baza mikolo so bana besoin to la savon ba avocat bazali baza na droit. Zomo pa taba to ba jonolo. Asala combien de disques on a Kinshasa ba babina Fatuma Bineta Mansanga. Bala na ezali quelque part. So ba ke alandi yango zo bala na. Parce que ba disque on est na ba radio et na ba nini ya ba droit na ye. En tout cas, Bandekuba Bolingo Bino Moko Boyoki, je pense que Papa Nengo Kekuna, so batu ba éviter, il faut que l'accès bango pour ça peut-être ba structure moko pour na ko ben na bango ba kende musika na ba démarche au ndengo lobby. Nous allons pas nous éterniser sur ça, bien sûr. Maître John, dans vos plateaux, dans moi une histoire. To koti siko na moi une histoire. Oh yozo talabiso lobby peut-être, ou yakino kotika mutu na moki.
olobi vi na yo esuki nango lingi na yo komiboma talaka mobimba maître John notoriété oyo ye aza nango awa notoriété oyo ye aza nango aye avandi na kiti mpona koreconnaître que le panier circule encore et que sans Nzambe nous ne sommes absolument rien. Papa, mis à part tout ce que vous pouvez être, mis à part le souffle de vie, mis à part la croix de Golgotha, le sacrifice de la croix. Ata mon côté de janvier en janvier, Nzamba sale là où les kolobi ouf, oh ce qui Nzamba était mawatro. Papa, t'as la caméra. J'ai dit ici, il y a l'espoir. Vous savez, vous êtes médecin. Là où votre intelligence se limite, c'est là où Dieu commence. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Parce que j'ai lu un chapitre dans la Bible là. La Bible nous dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais prier pour mon frère. Période où Bossala qui, pardon, la Katioté, Bossala qui disent que, ou bien c'était après. Heureusement, au Hébi. Malamoko. Bazomisi na chambre. Na comme quoi liboma. Na ke, na ebisi mort. Ngabe la mort. Tu dois libérer mon frère. Mon frère ne mourra pas. Tout ça qui 4. Débarqué. Na tika na frère moko. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la Bible, hein, place moko nzamba zobisa Josué. Lokola Josué relève Moïse atikali. Yoko accompagné bana Israël na Canaan. Même si la mort vient te chercher, il ne te trouvera pas. Donc c'est que la mort c'est un esprit, tu peux fuir la mort. Ou vous pouvez esquiver la mort, vous pouvez t'ensanguer. Donc cela veut dire la mort c'est un esprit. On a dit toi mort, tu n'as pas de pouvoir. Dans tel pensa dans la chambre, tu n'as pas de pouvoir dans la vie de mon frère. Libérez mon frère maintenant. Il ne mourra pas. Na comme le rôle fou. Na zone na zumutuka na zolo baga mort aussi ma frère na mate. Na comme na ndako na débrancher ba téléphone tout na ebisi nzambe na bano lala li munase ti mon frère na nga aubima na koma. Parce que tu as dit dans ta parole, si je crois à toi, je serai sauvé, moi et ma famille. Na minito na yebi ki yé azana koma mais foi na ngai yo il faut ça la miracle ou ça cas d'urgence na lali na sambeli ti na tongo prière na midi na au téléphone c'est l'hôpital de Chartres. Vous êtes monsieur Monzali? Oui. Oh, vous pouvez venir à l'hôpital parce que votre frère il respire tout seul. Et il voulait vous voir. Madame, merci. Na kati téléphone, na ndoko misanza mitina na hôpital. Na moni monzali avandi na kiti. Moto bagabaki a pris d'espoir. Abina John, Mobutu vraiment qui me pena Kabila solo. Le jour où le président Mobutu azozwa avion à Kenegwado. Ah! Président Mobutu penza accueilli ngabi non ndio moni wana via benani jour wana na sala ki disque wana zolo pona nini parce que un jour médecin lobi na ngai qu'est-ce que vous avez fait ngabi rien moi je crois en Dieu j'ai prié Dieu abi ça c'est un miracle ba ko benga monzali le miraculeux et on a monaki ke et loko ya pesa nzambe zate il fallait na ça céder. Céder na biso so tala ki la délivrance. Le frère Monzali. Donc na lobi na nzambe na ko sala ka céder pour na témoigner monene na yo. Ya on a sala ki céder wana na kabula ki yango gratuit. Malgré à l'époque ko sala céder la mo ba 100 000 francs français hein. Na sali CD wana na kabola yango gratuit bomona na ba clip na témoignage na Canada na Paris wana Kinshasa o nzamba sala do témoignage o marquant ngai makasi na vie na ngai et maintenant zo bisabino frère na nga uti okufa wa
Marie atikaki na handicap mais maladie wana au médecin alobaki moto ebomaki ye te akufi na prostate maladie mosusu mais maladie wana moto ebomaki ye te ozomona témoignage oyo emarkanga mpenza na vie na nga namonaka monene na nzambe ke naa mpenza donc capitaine équipe ya Jésus Christ quoi to le capitaine nzambe alinganga trop. En tout cas, merci beaucoup. Balandi ya Congo, hein, Balandi ya monde entier. Naebi ke émission na bino oyo eza regardé dans la mondialité. Moi, une histoire. Hein, même ce cause chrétienté. Du fait que au bota mwana na yo lingaka ye, ndenge nga na lingaka Archange Bapa, ndenge na lingaka Kive Bapa. D'ailleurs, je profite pour te souhaiter heureux anniversaire, ma chérie. Wayambo, première dame, ndenge pesaka voisin na yo mbote. C'est ça l'amour, et cet amour-là, c'est Dieu. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Boyoki, hein, histoire simplement inoubliable. Oyo ndeko na biso Maître John. Soki na kanga kiye po abeta histoire oyo po ngape na yebi keza ya solo. Mingi na pare a to yebi ke eza ya solo. To yebi manto na ye oyo azalaka nango ya collaborateur ya gouverneur mais manto mususu biso to yebi ya bonzambe donc na sepela ki aya ko betela biso histoire oyo po oyo yo zotala soko za na mbeto hôpital ozo opportunité ya kotala émission oyo yeba que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur tout ce qui ne confesse pas sa seigneurie. Il t'a dit crois seulement et tu verras sa gloire. Il t'a donné l'autorité de marcher sur l'esprit de mort, sur l'envoûtement, sur la sorcellerie, sur toutes les formes. Et si tu crois seulement, même comme un simple iota, c'est-à-dire graine à sable, au transporter ma montagne. Papa, par rapport à au moninga ce qui est là émouvant na comme à bégayer. Conseil ni no ko pesa o tala papa za maladie. Conseil on a ko pesa. Étant qu'un enfant de Dieu, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Comment Dieu va résoudre, tu ne cherches pas à savoir. Toi, tu crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Yamounene. En tout cas, balandi na biso ya Edine TV bilengi. Nalingi na pesa bandeko nanga o basute na kangai, hein, oyo baza d'accord, balobi déjà, hein, émission ezo klebo wa bango. Na monde. Moi une histoire simplement inoubliable. César Ngadi, grand prêtre, Yaya Baleki. Na pesi pe Maître John, lisusu mbote, Babile Moïse, Yabusele. Omoni peso ngape na vandi awa. Ah, en direct de Paris. Pour ça qui émission. Il y a les bossos. Il y a pas dit ba Jani Fay. Ba théâtre tamba yaki ba Jani ba banani voilà na vieux Chaba vieux Chaba na studio vraiment en direct de Paris. En direct de Paris. Tout ça des émissions. Vraiment. Mais na sepeli pona ngai. Na yambi. Oza foulé na ngai. Lelo na moni nengozo ko évoluer. Vraiment. Pona ngai vraiment ça linga plaisir. Vraiment. Donc na souhaité vraiment bon courage. Oui. Au continuer. Merci mais beaucoup. Toujours solo la gana ba mikolo pourquoi ba dilondolé ba César Ngadi zala la gana bango vraiment aux hommes encadrement bien vraiment merci beaucoup c'est pas le tour Koko ya bakoko en tout cas merci encore moi ko c'est que ça la bien attendre a beaucoup d'émotions de na yambi et pas iwapi nga na bandana communauté na biso en direct de Paris émission ko zonga kaka ou bien. Bon, émission en direct de Paris, Natika l'a dit l'ondolé, mais à Koka n'a été. À Koka Makasi. Et Dino TV bilengi. N'a pas na mboka. Natika l'a dit n'a pas matériel tout, mais vraiment. On dirait dire à Koka terre. Mais il faut que vous la biso chaîne, mon ko, pas biso soto kiti kuna.
Il y a diaspora, tu vas travailler. On a voulu tous aussi en direct de Paris na Kin. Tous si tu tiens club waka wana Edino TV bilengi panza sangwa Congo ou Mado Chako TV officiel ou Ayambo première dame Mujinga au ba TVZ belé salami na sima. Mais ngana sepeli ndengi lelo ebima ebele parce que en direct de Paris tu bana opesa information makamuto bana oleka na communauté pe na mboka. Là on a moni batutu ba telemi ba journaliste ba comme ebelo ba opesa ba info malgré mingi ya lokuta faut vérifier ba info. Nyonso na mona na kati ba réseaux sociaux makamba wa kisasa ya gouvernement mingi ya faux. Ya faux komika soto lobi contre makambo musala. Komika boya zu caméra atie abandi kofinga moto abandi oloba akoma kisasa te ni pa ya poto makambo za kuna ayebite obino bokolobawa na réalité ya kisasa ekokanite e kamusaka ngai omwe na tele penza makambo eza boite biso za si place na kisasa yo na poto finga bato kita na kino so olingi mboka na yo kita na kisasa ko finga bato ngolo finga ga bato na musika et puis ba congolais bokozwa nengwana ofali pe na ndaku na bana na yo olanda mutu moko journaliste moko za na États-Unis na Londres azo finga bato akoma même pas kino mais bo yo ka makambo ya zoloba et puis bozo panza ngolobi ya solo so biso bato wana se place na kino réalité wana to yebi ngote. En tout cas, on est un journaliste fabriqué quoi. Au Kester à Loba. Vraiment. On a un journaliste fabriqué. Tu peux le quoi Toyoki Kester à Loba, que son âme continue à reposer en paix. Et on a participé Passi Ngiangi na album na ya le tribut de Ebele à Kester Mbote Ebele na pesi Dembo Wemo Mbote kuna na régie na zomona ya Willy. Ya Willy Kunda, ma gros bisous. Ya Lolo Chouami. Oui, il faut pas ça il a hier. Et là, comme on a coupé ça honneur. Avant Zamba Longolé n'a pas mouillé. Et c'est un peu rappelé Moutoumoro. Oui, au Baka. Le Jean-Pierre Ngoya. Jean-Pierre Ngoya, papa Jean-Pierre Ngoya. Voilà, moi, je suis bois qui m'a papa Jean-Pierre Ngoya. Petit frère propre, quoi. Jean-Pierre Ngoya. Jean-Pierre Ngoya. Jipario. Na moni kuna so Nathalie Koto na moni lumière isengo. So Nathalie Koto na moni vient na avandi na ye donc au travailler le travail d'abord César Ngadi. So Nathalie liboso kuna na moni nde naza bien encadré Adiloba. Wayambo première dame balobi Ade Diogo. Bagou danger, Mado Chako Nabino, celle qui vous aime, qui vous estime. La Opéra d'Afrique selon Maestro Boilos. Bisous. Merci.